Ça n'a pas parqué tout ce là. Batendre. Bon, bisson nganayo toza. Tout ça dans la grande distance. Ça les autres traités, voilà, mutumo za maïle. Te wana biso te. Bato bakangi bongo te. Bato bakangi bazaba autorité compétente. Bato bakangi baza ba juriste. Bato bakangi bato amibeko. Alors, ko zoyer, ko kangaye, ko tchesu liwa biso est concerné ni Joniko est concerné ni Kofi Olomide. Des bandes à London TV. Mais le audio, ça dit, ça se voit qu'on dirait que quand il est mort, on dirait. Nenga finga ki Joniko, nenga fingi Kofi, nenga fingi maman mi akufa son âme repose en paix. Il a salvé malam. Sigo dans tout peut ça. Oh, ils ont ça le passe, il façon bakangeli arrestation na yi. So insulte à fingi na mutu akufa ne kala. Azana séjour de mort na lieu du repos, yo zo ko finga yi. Maman a mutu. Azana ba koka ba intellectuel ba Didistor, na ba koka ba intellectuel ba Del Piro Mourinho. Azana ba koko ebele no ba intelo ba tamayeli. Yo fingi koko bar na bango. Donc le problème na ba koko ngano ya maman mi, le problème na bana maman mi, na ba neveu ba nièce. Des bandes à London TV. Ma catch wana rasouna en clarté, catch de la sorcellerie africaine. Batunya so ba yamba Christ comme Seigneur et Sauveur de Rome au Sambela. Ba catch vaudou wana ba catch ya la ba démonstration à sorcellerie, ba yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Ba tu mama au Sambela. Ba catch wana ko ta fuilu ba lingango suite ba tout ba qui m'a pas Jésus Christ. Ba tout ba pas Jésus Christ. Tu parles de quoi? Donc on l'a dit ba tenue traditionnelle, modèle ancestral. On a parlé de Simon Kimbangu, on a parlé bayindo ko interpeller conscience à bayindo ne bo mesala ko sala ne ba papa kusu ba sala ne ba papa na biso mwana semi son âme repose en paix ototika biso ba sala hein ne ba grand prêtre ta onda son âme repose en paix onda ko sala yo lati tenue traditionnelle essentiel modèle Kimbangu ne ndeko lati tiketa Kimbangu obani no ko finga mama ya mutu mo ya batu moko boy obani no ko finga koko ya batu moko boy obani no ko salir image ya mutu moko bo akufa ko salir image ya Kofi Olomide. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Des bandes à London Télévision, votre moteur de recherche, amis téléspectateurs et vous qui êtes partout, sur la carte monde, la carte chaîne, des bandes à London Télévision. Ici, c'est la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous et les journalistes. Bienvenue dans votre tranche d'animation. Lelo, tout ça, l'émission, les bandes, tout le monde qui est abonné à des bandes à London Télévision. Mais nous avons un plateau, nous avons un Djoubek, chroniqueur, analyste, moteur, analyste par rapport à Maramoto Galambo, on a surtout à côté, il y a culture. Question d'actualité, le lot de Masolo, on a vu quand même Mbola. Quand même Mbola, Azana Kati a parqué, je crois ce qui est limité. Bakanga qui est, Nakoyoka, Odonong et Tamboli, il paraît, Mutakanchi Daline de Konabiso, Joniko, Kotem Satotanga, Venabiso, Kofi Olomide. Alors, c'est vrai que Naroloba Ming, Tenarongati, Kaba audio, Boyoka audio à conversation. Nenga baneko ko ba bon toujours ngato continuer na émission lelo na Djoubek. Na ko se lo mo na parka matete. Na koti na kati na so na avocat général na bimi. OK ba Kofi apporter nga plainte ba lukanga partout. OK ba fundinga na parka matete oyo place na Wutia. Ba lukanga partout ba landanga ba biti pa na vandaka ba na porte le pango na adresse tout bona boy. Ba ipele na matonge ba mona nga la matonge na koti boye na bimi boye ba mona nga partout na matonge na kasabu balandela nga na partout nga sana yeba kwa to na bimi ka bo pa ba bantoure nga bala moko ale bakanginga to ke to solo mo pembeni wa to yoka na to développer na bango o no so mbongo pesa mbongo va to epsa yo motif na pi bango mbongo basenga mbongo na pesa mbongo to bazui après ale to na kati ya ba pesa nga pa muta convoquer nga to ko makuna muta wa changer le match. Il faut que tu aies un cachot, donc on a un cachot, donc on a un cachot, c'est la Kofiaya, na Joniko pour to samba, tu vas jouer un bon tout, nazao. Donc c'est un peu ça quoi donc, bakanginga nana parka kala mo Kofi mtakani ngai. Merci. Oui que mon frère l'imbattable Mboko donc bakotilanga mandat moko donc non que foot na on solo nango donc des akuta fallait dans un vol dans 3 jours na maître Jamos
oke bafuyanga balandaka nga na adresse pa na vandaka komboko tolingani te na adresse côté na batama batangeli ngango pendako donaki na parquet matete na limete nakoti nakutani na avocat général monaki dossier moko boye nalandela kaka ya bafere kaka ntango nazobima kaka nakota na car balinganga plus de 15 batala yango toza na mandat na yo anga mo black mandat na nga par rapport au to na mandat tozoluka yo mandat na mene to na ngwa na bimanda komoni bazwi komba lakisinga kameti mbola nga binga nakomona kameti mbola te nakomona nga mbola munoki kameti mbola te ome mbola eza na kati te eza yo noko tosolola toke tosolola nga natali bango na bwende bazalaki topousse tokati prince o tokota na car mo ezalaki non nakota na car te tosolola tokenda makolo toende solola topusani wana moko alobi terme moko boye ngabisi 12 mois ebimaki nanga bien eta na efisenga namuta bulo moko bon ya bulo tosololi toke yaki na basportif balaki wana bacatiere tokei place toalaki bazolanda bakomiso ta ba 16 toke tovandi baluki bar moko wana tovandi oyo eza baje na bango basalaka soki batindi bango bakanga bato bakesi ko baketi mwa litoyi mo neti kaka baolibere yo oyo tosololaka tosololi kaka evide yango ezala yango eloko te boye na boye pesa biso mbongo te biso moto aporte plainte depo olakisaka mwa bien bolakisanga kasi yango natala te fo pia biso mbongo moko bien tovai na kiti wana nazwi soki $60 ou nayebi te combien napesi bango me mbongo eza moke nazwi na franc congolais na compte ekutaki mo ebele na poche nazwi napesi bango yango après bayebisinga moto aporto plainte eza joniko soki joniko isala soki isala nabi bon te osubayiwana te non ezalango rien tozoboma moto yango boye na boye tokenda tokota na porte nsima na parquet tokoti na parquet na porte nsima bamona babureau wana ok bango so basali boulot na bango bake livre ngako bazwi tokoti na bureau balobi ni animé tosali aux invitations oya ko se présenter tokota na bureau boye na boye pa magistrat oya kolukanga 25 na kiti masole banditi kombo na pesi patati patata boye na boye oyo baya kofunda yo awa oyebi joniko nani soki salenga bie ape joniko nayebi ye oyo lobaki ke ye abelaka azokufa kala te imputation patati mensonge dommage donc baterme naka balobaka wana fo donc biloko ebele ebele ngabi maintenant biloko olobaki non mosanga bandeli susu olobaki bongo te ngabi bandela nani oyo te olobaki ke joniko aza kobela azokufa ne kala te menace de mort wabi menace de mort ngabi eza menace de mort te nabaki non le joniko azopo bango basali bémission ke papa fali naexplike bango ke papa fali ndenge akufa na mama wana bakunda ye tozongisa mbongo nana bino nde bolobaki ndenge wana biso mpe soki le joniko akufi koma azobela tozongisa tokokunda ye mama wana elobamaka te ndenge olobi wana sikoyo yazwi yango bien te boyeboye en plus kofi mpe olobi kofi mpe ndenge eza wana ke yo olobi ke kofi abima na mama na ye ngabi me malobo na lobo eloba makala baloba yango na télévision bato ebele me bango kote na bango mpe batuninga no bato balobi kuna na ntangi bakomba bato ya oyo bango balobi yango baza ebele bazokritike fali na boye yango mpe nalobaki ndenge wana yo na fali ngabi nazaka fani kaka naoki mpasi nalobi après ale bayoki nga na ti na signe namodizango kaka jeu kwa namodi likambo ngo nde namonelaki yango kaka ezalanga kaka eloko moko bongo après komile ono opesa mofuta mbongo ebele naosekananga kaka après abiso bakongo tozalaka bongo te mosanga na mokongo après bazwanga na ozwani okenda nabima boye jongo tosimanga biko tokende malembe te osokangami ti nakangami ndenge nini oza mokangami tokei tokolongola ceinture kuna abengi solamo solanga zwinga akoti yango solango bempoli bakoti na bureau mpo vanda awa na place camera akotaka wana moni camera azalaka mpo vanda fo pesa mbongo fo pesa $500
Pour la place au Gabon, ils ont tiré quitte mon Gabon PC, place on a mouinda, et le résultat $500 oui, caméra avant Dakar. Sur le limite, nous avons Bakuluna, nous avons Masuba, nous avons Fouyo, nous avons Makam. Ok, nous avons mis mettre Jamo Samsung en solinaire, nous avons parti, nous avons PC Bango. Donc, et le monde est salamité. Nous avons vendu avant. Et balaka lobby, donc c'est un peu ça. Donc ndenge na vandiawa to vandiawa to vanya na kiti, donc là na kiti, titongo quoi, donc là na kiti. Donc caméra pas là na kiti kaka wande ba lobby, donc na pika na kiti kaka quoi, donc heure doit 20h na tsoki pongi roya quoi. Donc c'est un peu ça, mais boza na kimia et roleka lango quoi. Boza na ko banga te et roleka lango. Ah, il y a la pote à jouer, bateau quand elle a quitté les calango. Ils ont fait, ils ont macam. Vous avez calme quand même. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes partenaire Katia, les bandes à London de télévision. Je crois, bon moni ba audio, ils ba audio en nabiso, camionnette mbola. Bon, Aza, Nakatia, je crois que parquet est limité, bakanga qui est, boyoki ba audio na. Na rolingana monétiser parole to lokana na Jubek na Jubek to meka muke ko beta masolongo to ba nani pina kangi si ali ko felo mide beto le ba fela biso Johnny ko parce que na katia ba audience ba de langage mutakangi si kofi côté mususu ve Johnny ko. Alors Jubek aya déjà rapidement na PC micro to meka ko soiner déjà ndeko Jubek ata déjà Jubek bonjour Mago boni Mobali Nzambe voilà t'as la caméra na bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu le grand créateur je me porte à merveille, je suis bien portant parce que na lambi na tongo ki to makasi et bele to lala ina bango bana ba mort. Voilà. Et bien, il y a soins intensifs, et bien, il y a coma, et bien, il y a un centre de rééducation et de pénitence dans la prison centrale de Makala, et bien, il y a levé bango, et bien, il y a enterrement de bango. Donc, moi, Zamba accordé un souffle de vie. Donc, je suis bien portant par la grâce de Dieu, le grand créateur, par rapport. Mais je parle bien. Dans le bango, savoir et quoi ça raté. Bazo c'est par rapport à l'analyse, non, ça parce qu'on a fini raté. Bah finga bah petit esprit, bah to bah matière grisité. Parce que oi mana munoko et utara na mutu. Si na mutu ça ne logoté na munoko pe lo malonge bima. Oi bima na munoko et utara na mutu bah sepela to ka de Jubek frappe encore. À ça la analyse bien, à l'obara bien. Azana parti prité, azana parti contreté, azana église au milieu du village. Mutu azana tort, après ça qui tort, mutu azana raison, après ça qui raison par rapport on bah sepela rananga. Verbe père à moi facile, expression père à moi facile par rapport à l'image. Jubek, internet c'est que tu joues la moto, tu vois que audio ya camionnette mbola, kulut nanga camionnette mbola, azana parquet je crois est limité, ba kangisie. Maintenant yoka ba audio mutakangi ezali ve Johnny ko mais côté msoto le ba kofe olomide. Bon. Camionnette mbola descendant Simon Kimbangu. Voilà. Azala famille ya Kimbangu to zaka kombo azwani kaka to identité à famille wana ya Simon Kimbangu. Azaka descendant Simon Kimbangu parce que ba défendre ba indo muto alobela mingi ba indo donc c'est tout le bakabo. Aza petit fils Simon Kimbangu te. Ça veut dire ngabula azako kwa Kimbangu to mwana Simon Kimbangu propre. Azaka moindo kaka défendre ba cause ka ba indo tout le monde ndenge wana azaka congolais en terrain non stade. Mais c'est honte pour l'église Kimbangu c'est parce que l'église Kimbangu c'est église ya munene. Papa Simon Kimbangu kiangana. Fumu Kimbangu son âme repose en paix. Azaki mutu moko oyo aza modèle ya ko imiter ya ba africain. Par rapport azaki religieux. Il y a makasi bon tant muto tant na kombo Simon Kimbangu faut un exemple à suivre parce que aux ont reflété image église kimbanguiste parce que église kimbanguiste c'est ça église moi reconnue mondialement il y a tant na kombo Simon Kimbangu na kombo descendant Simon Kimbangu muto ayebi to za congolais te ou az étranger au boulot peut-être as petit fils il y a Simon Kimbangu le fait to as enfant propre à Simon Kimbangu donc par rapport bon na koyoka ba dire ba parler naye bon ça n'a pas c'est ça n'a pas mawa na habité église des noirs en Afrique ceux qui façon na bango parce que église peut être milieu éducatif c'est un milieu très éducatif parce que nous avons 3 milieux éducatifs premier lieu éducatif c'est la maison éducation parentale éducation paternelle il y a papa na maman ceux nazu ya papa na maman na qu'est-ce une école na qu'est-ce ku bakisa école ceux qui ont raté l'éducation familiale, il y a famille. Oh, papa, maman, pesaka. Na raté à chic parce que belé peut-être
bazo pe chance à passer par le banc de l'école. Parce que ba fait ça moi kalbando considéré bena chikité et belé batanga té belé batanga za succession ko ko tanga ka papa tanga tanga c'est pe moi parce que ko ko skoula ka té papa skoula ka té moi n'a pas skoulé té parce que papa est bien important ça chikité a relaxa pe moi na zela chikité biso ba para baza ben telo batanga ka classe on ba l'acception zela chiki par rapport donc ba dire na ba parler ne za bien té parce que Kofi aza grand artiste musicien congolais aza monument vivant musique ya Congo. Monument vivant en musique Congo, Kofi c'est un grand. Kofi nous sommes dans un pays de droit où la loi est humaine à tout le monde sans discrimination. La loi est humaine à tout le monde sans discrimination. Nous sommes dans un pays de droit. Il faut que l'État que ce qu'on finit de signer la justice. Autant que l'article, au subir peine. Kofi qui est un centre de rééducation et de pénitence dans la prison centrale de Makala pour rééduquer yo. Mutu afinga mutu aza esprit faible. Mutu aza esprit fort afinga mutu te. So oza na guerre na mutu. Luka bargima mo solide oyo mukile ko peso pe raison que mambozo le ba sur la personne tu dis vrai ou tu dis faux. Opinion ça ranango opinion libre. Okoza na opinion mo boye négative pour na mago. Alors opinion faut ça accompagner le bargima. Faut na pousser bargument au père réellement zo la ki saki mago sala ki likambwana to mago za mabe ko finga maman mutu c'est pas bien ba para ba ça va être cher na biso nzambe le créateur a programme ba venir na biso ici sur cette terre des hommes voilà. À travers papa na maman ils s'appellent deuxième commandement après banga nzambe je suis un Dieu jaloux deuxième commandement tout ça papa na maman honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et errer voilà. Sans beaucoup de difficultés. Pour nous vivre longtemps, ici sur cette terre des hommes, et heureux, sans beaucoup de difficultés. Vous comprenez? Voilà la Bible. C'est la parole divine, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et puis, quand on a maman et mouto à Koufa, nous avons passé un choc, mon émission est bantu, africain. Papa Mingi, il y a un polygame. Papa Robota avec plusieurs femmes. Mais mon maman Tikala Pena a sacrifié vie na mon papa kola akol samwana peut-être yo ozanona respect na maman aboti yote parce que et mon anaka so qui na respecter maman aboti comme ma mère biologique maman muninga pe na respecter pareillement na respecter maman nanga so qui na manka maman nanga respect maman muninga pe na manquer respect alors so ko manka maman bino respect suka na ne maman na mesa na ndengwana o manka respect maman na bino ba tante maternelle, oncle maternel, cousin, cousine, toléraro, macarano, maman abino. Mais nous sommes en respect, en estime, en considération égard à maman naïe. Si on insulte maman naïe, mayo, na justice l'action qui est fin à mon toupé ça condamnable. Très bien. Olandi ba audio on a ndeko tamemete mbola zoloba. Déjà procédure au kangela mutu. Déjà raté poto ba ba kangisi ne procédure wana batu ba sepel nango. Déjà quand on battait pour mutakangisi na zo ba ke kofolo mdela ve Joniko to le ba ke eza procédure mo malam. Déjà le ligne ba kangi lié comment bino bokangi mutu bo memi mutu place mo boye bo fandisier avant to yebiso muta fundio perception no mbongo apesi bango soki $60 ba beza moki abimisi na ba franc apesi po ba ko tangele comment mutakangisi yo Joniko. Après ba komi kuna na parquet mutakangisi kofolo msala veut dire deux personnes ba kangisi mutu moko. Il y a autant de audio. Et le beloni. Mais il faut que droit na ba kangiso ndeni. Confortation salamina mti. La question ba tangino no article té. Ba la question na nous infraction yo commettre té. Faut ba tendre ba plaignant yé ba tendre bino mibali. Et ça bon côté na parquet tout sur là. Ba tendre bon biso ngana yo toza tout ça dans la grande distance la grande distance. Ça les traiter voilà mutu mo za maile té. Wala biso té. Bato ba kangi bongo té. Bato ba kangi baza ba autorité compétente. Bato ba kangi baza ba juriste. Bato ba kangi bato mibeko. Alors ko zoyer ko kangaye ko tiesu ki wapi so est concerné ni Joniko est concerné ni Kofi Olomide. Mais comment est reconstruit votre bataille va comment on kuna? Mais peut-être bon de façon on procéder va procéder à néwana que si ba kango ba salon no ba salon faut pas tendre ba conforter bango na Joniko afin maman na Joniko c'est la tase intellectuelle Joniko ba bela ba moi bon no ina eza mabe ko finga mutu et puis un intellectuel problème tout zanango
na mutu il faut on signer la justice. Justice ezaka na rôle nango ya nini? Ba tumba le tozo yo kanate. Toke na justice, le roi sombe to yo kanate. Toi ko s'attendre te, to si compromis mo biso mi balé. Toi to ba mes attentes et compréhension mo bo esi la raté. To ya et pas l'état. L'état au kata. Problème ngana. Tant to uta pas l'état, ninga ni yo muto tumba so muninga ozalate. Muto akota so na kara muninga ozalate. Ezaka mabete so na memo na justice. Et puis si na raison na banga pourquoi? Na ko se lamenter pourquoi? Na robi ya Juba na procédure ba kangeli ne kamso kamete mbola yo mona on Je suis pas un juriste. Mais le lenge zo kananga nga bina ba audio, ça dit ça se voit qu'on dirait que kangeli mo bo ndire. Nenga finga ki Joniko, nenga fingi Kofi, nenga fingi maman mi akufa son âme repose en paix. Et a salpe malamu. Sigo dans tout peut ça peut. Oh, ça le passe il façon ba kangeli arrestation na yi. So insulte a fingi na muto akufa ne kala. Azana séjour de mort na lieu du repos, yo zo ko finga yi. Maman a mutu. Azana ba koka ba intellectuel ba Didistor, na ba koka ba intellectuel ba Del Piro Mourinho. Azana ba koko ebele no ba intelo ba tamayeli. Yo fingi koko bar na bango. Donc luki problème na ba koko ngano ya maman mi, luki problème na bana maman mi, na ba neveu ba nièce restreinte ezali famille biologique pe yali. Donc aluki problème car na Johnny côté na Kofite, aluki makambu na clan ya maman mi. Zana na zona part et matero mago au zo part yandego camionnette mbola. Na lobi est-ce que ndeko na biso camionnette mbola ne na monde la gaza kamaele. Yo zondi mablaka ko na TV afinga maman mi, afinga ve Joniko. Et puis est-ce que azali muto liboso oya bani ko finga maman mi? C'est ba so ko kanga ba ko kanga ndeti nani? Donc ezala malamu système robo ya mabe. Tena bité na zo part mais tout en ndenge makambo kendeli. Donc au fingi no maman muto fingi mutu au calomnier même mutu. C'est pas kanga ba tebele ba finga maman Kofi. Na lobi au calme Kofi mo ba kanga iti. Tanga et tout en yango na deuxième république na époque le fait présent papa maréchal Mobutu Sese Seko Kukuendo Azabanga son âme repose en paix. Et tout en yango Kofi a kota prison na tanga Kabila bakangi pe Kofi tanga bete danseuse Mbata à kota ki na centre de rééducation et de pénitence un grand logo à Kofi na monte à Keno na prison centrale ba camionnette mbola za na mboka o oye ofingi mudongo vani nao. Est-ce que vous savez choix malama ya est-ce que vous savez choix malama ya okangsa ndeko camionnette mbola pour ba finga maman mi ba belé ba na so ça analyse pourquoi vous pensez kana camionnette mbola soki muto sali justice yo moko o se causer tort mibe ko tango ezo ba okanga yo yo ndeko sibi sina na problème na mutu on a sali eloko te to ke na autorité compétente na ko memaye to ke na qui les droits bato bana compétence au trancher le cameroun ba trancher a banga pourquoi siko ndeko na parquet c'est la pardon ndeko na parquet ko folomde azabe ata na Kinshasa iparaza na Dakar na Sénégal siko foyer asamba na muta fundi siko akosamba na ko folomide na ko yoka azolo ba phase la plénière bien osamba na ve Joniko mais tous allons clair par rapport à image Kofi atazate mais on a représenté un avocat na boy tanga luko ba problème bité bazaka na avocat donc da fundi za ko folomide on a la grande instance côté ba fundi yo sambate avocat dans sambela et puis pas avocat faut le baner vérité j'avais insulté j'avais dit c'est là c'est si bon faut maintenant donc noir sur blanc yo mo mambosa là il faut y avoir un avocat na et puis benga biso ba client na souka na biso que non a gagné procès kotaka na centre de rééducation moi je vais effectuer des démarches au Bimaka de salut sengo yo mo nango sengo est-ce que comme deuxième fois to le bagé ndeto zo ka ge vera mboka ngsamu et liboso to mona ka maniqué à côté de la prison, qui vendredi, lundi, kara maniqué abimi. Nego, camionnette mbola peut occuper bakang ici. Est-ce que tout le monde a combo ya icône na biso za malam? Té, c'est que maniqué, dans son dossier, et l'autre maniqué ça bilo bo CP là. Muto bato lo baraté. Une fille là, tranquille, paisible, Cindy le qui la reine star lo baraté. A tumbo la mututé. Et puis maniqué de Jonas Cindy. Bo se kotoyana tout même pas. Boye banité, beaucoup tana wapi, bo solo la wapi. Ou la mungo noka bon matin, bani ko finga mutu, bani ko calomnier mutu. Et puis monde entier ba tala, ba se pela mutu ndengo wana. Qui se rassemble se semble. Qui se rassemble se ressemble. Donc tu verras. Qui se ressemble se rassemble. Donc tu verras mon liste va mission ba kangsa bato. Exactement ba verra ba kangsa bato. Et puis au bani ko finga ko fielo midi, manike wana. Ko kose la mutu na makambo, ko calomnier. Iscariote Judas calomnie. Ko calomnier mutu. Si ba kangisi mutu na ko mutu mabe. Donc to so bato bana tort, to pèse bango raison, to si mutu a raison, to pèse tort, c'est ça. Ya on a le bien. Est-ce que bokanisi malamu
qui reconnaît sa camionnette mbola parce que pour finir pareil maman Kofi pour pesa finir veut Johnny ko ba de ba finir maman ami pour na respect maman ami émission to landaki o to sali ngana semaine passée na benini Kofi na RDC balingaka eti soit sali bolamu ba ki tira volume na 1 soit sali mabe ba matcha volume na 10 mais c'est un humain comme tout autre humain sans discrimination Kofi aza mutu ala ba qualité apela ba défaut aza mutu aza nzambe te nzambe ka mutala ba défaut ta kana ba qualité Jésus Christ le juste na loba jango Tony Mukumbusu abeta marque tabo na concert na poto ya Kofi. Kofi azala ekutu wana Tanzania ya podium azoyemba. Bo sanctionner Kofi Olomide. Parce que Kofi mta posa acte wana. Ya kobeta Tony Mukumbusu. E kobeta na marque tabo. Tony Mukumbusu mta beta ki. Babuna Tony Mukumbusu makima respect exagération excessive et impolitesse n'égard ya Tony Mukumbusu. Tony Mukumbusu beta marque tabo. Mais yana mutu wa Kofi bo pesa embargo. Pendant combien de mois na télévision image à Kofi Olekate pour recevoir aucune mission Kofi Olomide na radio musique ne kobeta pendant combien de temps Kofi futa même na caméra à dédommager même na marketable parce que muto do finga maman ya batu o ya kufa na ye même Johnny ka vanda ozo finga maman na ye même fois même ba l'action que nous sommes dans un pays de droit zela nanu na le bien on c'est pas grave et ça te pose dans polémique en tout cas on a la polémique dit Aigle awa Gauthier Seye a diffamé na combo na ye. Akiko tiki la Gauthier Seye plainte ba te belé boté na fali pour pas pourquoi on mi sopi si on sopi boule. OK au fond de Gauthier Seye au fond du journaliste ba te belé ba ça grande émission également ba te belé na ba chroniquer ba qui compte que fali. Parce que tout ba siko OK fali pour pas ça qui ne ba bête na frère Gauthier Seye. Ya ba quand ça be Charlie Prince. Ah mais moi je te pose la question frère. Adeba. Mais moi je te pose la question. Adeba yon Adeba. T'as ça la fali pour pas. Oh, man soir ba izaka vena msoka u comme takangisa yo komia o egg. Virginie Manganga ba sopela vers amai. Mama ngamba goyo e. Kalbe mona ka goyo. Kofi mutu mabakangisa ba. Kofi mo kabeta makala defo. Tika qui est avocat du diable. Nga tuni une question simple. Il fallait kangisa ki Gauthier Seye ah bon, tu aurais fallu, tu dis ça qui fallu ou bien ça qui biwa fallu. Ba tout ba contre, ba communicateur belé ba connecter ba télémela kiango. Na ba ne msa politique ba télémeli yango. Gauthier Seye ba bien ta ina voix na malama mais le fait Arthur Ega ça qui ba tracer na ngote. Surtout ba ki ko kangisa mutu na ngo sikate, tu ba pe vera kangisa ka. Ye alobi biloko yazo ba dire na ye, ba parler na ye, na ba dire na ye. Et ça où t'as pas naïe moko, tu as la télécommandé, tu téléguidé par une personne va battre na simanaï. Bibi bo finga maman ya fali pour parti. Nani? Batu ba defana rapé. On a teka rabili batu bo defana verambo. Na teka en général na bité que yo, ba finga rapé maman Monique à la musique. Tout le monde a rappé. Tozali les oiseaux de même plumage. Ko fa kundela e maman, ba ko fa kundela ku na maman, ti le ko bo to maman de bolo ba yango. Na lobi boye. Abi misambongo. Mais c'est ça que je dis. Moi, je ne suis pas un chronifoite. Bon, je parle d'une manière générale. Moi, si je parle d'une manière générale, mais acceptez aussi ça. Que ma fille, maman Monique. Nana Fingaye. Effectif, ni na quartier latin. Ouais, il y a connu. Frère. Pour la ligne, comment faire la chose, on a toujours dans la salade. Mais bino bolobi ke Kofi aza mutu mabe. Nde bino ba Congolais bolobaka. Mais tout le monde a un peu cimetière, il y a mutu Kofi Olomide bomati. Donc vani no boye bon matin avec au lac de tenue traditionnelle, il y a Fumu Kimbangu, Makolongulu bien combo. Au vani na yo, aux azuki kache. Oh. Moi ba kache wana pe yasu na ba plainte. Azara combattant, je pense que ba kache wana rasu na plainte. Kache de la sorcellerie africaine. Oh. Batunya so bayamba Christ comme Seigneur et Sauveur de Rome Sambela. Ba catch vaudou wana ba catch et on la ba démonstration à sorcellerie batu bayamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Batu mama ko Sambela. Ba catch wana ko ta fuilu ba lingango suite batu tout ba qui m'a pas Jésus Christ. Ba tout qui m'a pas Jésus Christ. Tu parles de quoi? Donc au lati ba tenue traditionnelle, modèle ancestral. On a parlé de Simon Kimbangu, on a de parler bayindo ko interpeller conscience à bayindo ne bo mesala ko sala ne ba papa kusu ba sala ne ba papa na biso mwana semi son âme repose en paix to tika biso ba sala hein ne ba grand prêtre ta onda son âme repose en paix anda ko sala yo lati tenue traditionnelle essentiel modèle Kimbangu ne ndeko lati tiketa Kimbangu obani no ko finga mama ya mutu mo ya batu moko boy obani no ko finga koko
ya bato moko boy obandi no ko salir image ya mutu moko boy akufa ko salir image ya Koffi Olomide mais entre temps on a quand moko boy osana quand moko boy c'est que leader na bino quand na mutazo tinda yo oh ko ba problème mais yo lobi awa ko za communicateur ya quartier de célèbre just tout boloba awa Koffi Olomide ayeba ngana ngoti non zoloba ki est-ce que mais quand tu dis ça na lobi boyoka oui naza communicateur c'est babi na livrer information je passe à la télévision livrer l'information d'une manière objective obli bo sala objectif obli bo sala ba ndelo sala c'est là so ina zo sala analyse à musique il y a la casquette dans roulade so ina ko sala mutu droit de répondre on a ko sala droit de réponse o ezana ko passer information à groupe quartier international té dans un programme à groupe T. Oh, ils ont droit de réponse. Mais comment ils ont la casquette de réponse? En même temps, ils ont fondé mon dans la cachette. Personne va fondé les alliés Koffi Olomide n'avait Johnny. Mais tant c'est là. Tant ils ont le baquet, bakanginga, et bairozwanga, et basanga boy. Et ça pour inisa Koffi Olomide, monde entier ba mona Koffi Mutumabe. Et ça pour baina Johnny ko famille Mobimba. Et comment Mobimba? Comment Mobimba mona Johnny ko Mutumabe. Mais bayebi eloko yo salite ya on a ko interpeller conscience ya batuna laksa biloko ya sali afingi vie a salir image à vie po ya alobi mo ebele si Koffi Olomide kasi ngaba na lobi ka pe ba communicateur na binyo musu ya quartier te ba finga mama Monique o ya sala musique te ezaka loka ndal bike ba doit de réponse ba finga ya pa ko cela veut dire so ya bango suivi non na ko salo c'est là acte moko boye ya bonté na sali acte moko boye ya bonté obosani yango bakoki ko rappeler yo que tu avais un problème c'était terrassé par la maladie nayaka pour apporter une aide quelconque pour yo sala vite guéri wana fingiote ke mago obelaka kwa cheko na mema on armée mago obelaka tuberculose na mema on armée di sali na sala aide pa ya muninga na yo lobi ke ba finga mama soki ndete si osala entreprise wana est-ce que okufeli mutu social ezalaka quartier la teza ezali entreprise ya munene na éducation biso tozana ngo mama mutu toko finga ete ezande biso pété mais na ba fan ba rappelaka oko raisonner te acte ya bonté au mopa wa sala ni garna yo po ya sala mopa ni mama mais ça te ba fini mama alors bien tant ba rappelaka asala mabeni ya sala mopa po ba rappeler po botete egla kwa za yenga le roi a combattu ça deux bagues aujourd'hui tout le bac clair que Koffi Olomide na fali pas bazar ba combat tenabi bo zela tant to mona mani ka zo finga Koffi Olomide zela to ke yo bike na la so ba preuve mani ke wana mani de John ozana première santé te nga ko tira finga bato awa te na iboy azana première santé pas bela comment on va mani ke yo ta docteur comment tu peux dire maman santé au moni mani de John ako bando problème so kangisi eloko liboso abandi kolela na belaka na koka etufumate na koka san kachote mutu ema lela pona santé bia belaka na koka place obochenga te intel mutatinda ginga intel mutatinda alobaka ngo et comme pardon pourtant on a tout luka makambo to finga mutu to tumbola bato bozo sepela et ça bino plaisir bozo ko applaudir mais toi ba kangise mutu na bi mutu mabe est-ce que mutu amema na justice a mutu mabe et ça fait ça côté ayo ok okufate est-ce que l'état bomaka mutu baké ko tona centre de rééducation ba meka un peu ko rééduquer yo pour nini to mona mwana oken piana o azata na niveau ndana poto to benye mwana yo tsika ko c'est là na bano o mona poto to mona ba diaspora ba otika poto bazoya awa ba yo luka boulot awa to mona kana poto ba clochard baza na poto ba sans abri baza la vie est partout vie à caractère faux na poto ils appellent ba prêtre bazalaka ba libe bata poto oui c'est là bas na lunda ba bando préférer que les lunda qui a que des poto c'est lunda pena ba na lunda va tout droit au bi bien tena biso pour le battre mutaza na poto ozana poto mais mentalité ya ba villageois village natal na bino pour na mwana obi h ne tape za za mukono benye mwana ozana poto changement mentalité on comme la mentalité ya bato poto yo za la mentalité ya bato baza ya ba habitant village natal na bino à quoi sert boza na poto na lobi eloko na moni mabe eloko na regard s'il vous plaît na regard na moni mabe na analyse na nga ndenge biso ba benga biso bato ba YouTube ne to kindaka
obi le fait que ko kombo avec Johnny ko na makambo obi ke faire ça la sali ba tuye ba sali be mission hein donc bon s'attendre là il s'en fout mais quand tu mais il s'en fout tu peux dire qu'il s'en fout est-ce que au lieu de comment fait Johnny ko na ba salade et quand en salade t'es on finit maman na ye as intellectuel abi place ba memaka mutu là ba funda mutu finit maman na ye sali e passe Johnny ko enseigner la justice au ça mala Johnny ko donc deux personnes ba fundi deux personnes ba fundi quand même tembola ko fait l'homme de avec Johnny ko baza bana mama mi ba fini mama ça dit deux personnes ba fundi mutu tena bi attaque bango mi balé mais c'est qu'a touché bino Mago mais bon tout le monde c'est qu'a touché bato batala biso à travers le monde ba legi no biso na maïle ngana nous sommes deux ici personnes c'est là plein de deux personnes ngana yo nous sommes ici d'une même mère d'un même père ba fini mama na biso nako ndo funda yo poko funda to ya pe biso mi balé to sambi contre yo c'est notre maman que to kundela yo mama bon on t'a rappelé la jamais be ko kundela mtu mama pe la télévision na internet vérité ça insulte sinon bino mago ozaka na village osouffrir Djoubek ozokata bilanga loso mago ozali na village okata bilanga masangu na belongo na village na bengi so na Kinshasa na fingi yo et puis si c'est vrai ça la mabongo et puis il faut que la télévision internet et ça normal vous rappeler mutu par quel contexte votre tara aigle ingrat na likamuni juste na ngana banda d'insulter bana wana azoleka na TV bazo finga mopao ozwe kiri moko boye banda d'insulter ken bien na chef ya banda d'insulter utakuna pana ozalaka pana ila na fumbu ozalaka pana ye yo po utakuna zela mago mais yo ozalaka na fumbu zela nano au moins il y a un changement positif l'émission dans ça na film na fimbu na l'émission na ça libanda film na film ça dit ozalaki influencé par j'étais influencé intoxiqué les mauvaises compagnies comme les bonnes mères par Manique de John raison pour laquelle na longwa oui bato na pekisanga grand frère nanga Chris Baka le roi kanyuka pekisanga bi kozana bangote aimer le wa ba panduka pekisanga sœur nanga Alice Bitota moi na ma campagne tongo moi ça pembe de longues jambes de dame Alice Bitota pekisanga Bijou Mboui de longues jambes pekisanga moi na ma campagne moi na haute tension abi de Djoubek bon comme les foufous de même bad bon les oiseaux de même plumage bon comme le cola les biscuits de même sachet bien qu'il y a des biscuits à sachet par contre biscuits à sachet et un biscuit monsieur et panzana et un biscuit monsieur bukana de beaucoup de biscuits monsieur ça mobimba longwa ne kirina bango na longwa nanga donc yo fa pona yo fa na za na film na film pona ngai te mais tant yo bino bozo tenir compte que via yo qui passe donc et là c'est bien que muta fundi quand même tembo les ali kofi olomide parce que alobi ngo ke pona yeza kofi olomide na vejoniko ngana lobi yo mona malamu kombo ya vejoniko ekota na basale se peine nango pona éclaircissement on comprendre le langage nanga bien clan ya mama ami bana kasi bakokololo bana na ye clan ya mama ami nde bafundi ye bon ngapela lo basiko boye to babeke clan ya mama ami mama Monique oya tika biso mama ya aigle o bato afingaka asala musique de ça ba peut pas ba fingi te ba rapper belé bon si ba fanatique ba finga effectivement ba fingi yo fanatique mais ba wangi ba finga pe batu ba wangi ba finga pe batu chaque jour alors supporter ça Mazemba fingi yo est-ce que président Mazembe talé nani ba supporter ça vite à club ba fingi to Imana Darin club monté ma pembe par rapport à Imana de Djoubek qui parle mal langue internationale to ba fana ba supporter il y a renaissance besoin d'insulter président à renaissance est-ce que président est allé président nani ba finga kaeza ba fanatique ya Kofi Olomide ba mourir à bonne musique ya Kofi Olomide l'éducation à la zanango nakoki kofinga mama mutu te ni papa mutu ni ndeko wa mutu ngalo ba kaka vérité so ba titre ebele oyo kutu mususu alakisa ne batute parce que c'est un grand champion azo ba titre ebele musu alakisa te lokola bino bokana tembe via za libanda mboka tant via ozonga na mboka ngade Djoubek frappe on olakisa ba titre mususu via zwa boganga ba titre ebele ba ozele ya samba ya samba na via na niveau ne ako samba na foka vie oh papa ako samba pe na vie jomi botena yi aigle na mama goje state omoni ko banda likambo ya bien na bitela bi ko banda likambo ya bien mais to ba zuyo na l'état so dans un pays de droit to ba changement mentalité yo mukolo bongo ozali éducateur ama pays de droit bokangi mutu bosenga bosenga foto so mtafundi pe so mbongo mukolo ndenge wana olozala mukolo ndenge wana olozala exemple à suivre ba petit yo zo na futilité la loi dit mais c'est la loi soit ça la raison obanga pourquoi obimana soit ça na tort
OK na centre de rééducation faut pas rééduquer Kofi uninga neta massa na iti mais sur le plan intellectuel ya ressemble na Kofi Olomide Kofi Maïle makasi Kofi a gagné na musique à Congo pourquoi Azui Maïle na yo atanga na Bordeaux Azui Maïle na chona musique yalo wa ndeto sa na émission bo yo zo Maïle na otanga na chic o chana émission ezala bien ngade Djoubek frappe encore na zo Maïle na nga merci beaucoup on a sala on a tanga la salle de formation qui na chango une émission merci beaucoup yango ezala le kamo le be toucher nga meto na suka veza Maïle mais mangambo ya justice à français ba bi via quoi le baté on s'embattait comment maman dasser la fois ba via quoi on s'embattait ba bi vivre dans Maïle en tout monde on peut se salater deva ba base pour français de via Maïle était oh parce que titre en soit vieux veza Maïle mais na maman ba dasser la français na kuna la France via quoi on s'embattait ba bi ba logoté via signa tala ba conception ma kambo vie ba conception ba clip à vie muta Maïle ba miselo na Congo pour ça la ba clip à kitoko ba la Covid ouais ba te miselo pour ça clip à kitoko allez ça n'est fini pour aujourd'hui to comme la sous émission yo ta na 100 coups vous allez confier à s'il vous plaît to comme la sous émission yo ta éducateur de masse ba installé côté dans le monde des médias moi mo keto li rapidement tolingi sous futilité te tolingi sous antivaleur te futilité ngo tozo boya futilité tolingi te tango fini mutu yebake okene la justice ozobanga pourquoi mibeko uta la bible mibeko nyonso monde batirango na bible ozoyeba ba constitution ba payer belé na monde batira na bible mais yo komi defa bata mibeko bata ka toje balata ya noir blanc so oza na lumière oza l'épargner mais so oza na ténèbres so yazo banga zo lela pourquoi mais ça va mbote mais ça va mbote rapidement l'homme moissonnera ce qu'il aura semé si tu sèmes les vents tu vas récolter la tempête ou l'ouragan l'homme moissonnera ce qu'il aura semé tu as semé le vent tu vas récolter la tempête l'ouragan aussi et pourquoi pas le Mistral un vent qui souffle pendant l'été mais ça va mbote to c'est ces missions à suivre mais ça va mbote bambote na baoyanga et puis bon c'est pour l'information la bino dynastie déjà toi on a terrain deuxième volume oyo fait rigolo la sangana na ba artistes et musiciens congolais na minute au bana Congo na zo sabino partout dynastie fait rigolo la mutakangi et puis chose grave chemin de la gloire héritier watana begogan mais c'est le chanteur ezokoya chemin de la gloire ezo avec impact la idéologie yango nde koya ko balayer formule 15 formule combien 15 papa pesa ba mbote Ouatazwa na kan moto la tembe ba trophée de Zoarama chaque jour mais c'est les chanteurs pesa ba mbote je ba trophée encore d'Ivoire mais c'est les chanteurs tu vas na mbote papa dossier ici azwa ko kombo oto okuta na terrain na kata émission allez na pesi mbote malembe oh cette émission na ngati malembe cette émission na nga o za carte na comme na tribunal to na osala émission mais pesa ba mbote na clôturer émission na pesi mbote na la reine star Cindy Leker à la voix angélique à la voix d'or la bosanité yemro mo pa mo konzi kwa tala kurama songa mbeli ba betara li kofite ba kofiati tout de Djoubek apesi mino mbote ba kofifil tout venanga Sandra Kazadi licence apeso ba mbote mama Rifa na Londres la diva de Djoubek à Lover fort et puis na moni venanga inspecteur na moni susu Alphonsine Maya la black mutu na hot black on te sali là au-dessus bijou Mbouyi moi na ma campagne ya tongo moi na haute tension mère na ngai Alice Bitota na peso bambote belé bana toi kitambo bagolwa tout de Djoubek peso no bambote ba spiritas tout chemin de la gloire résoir peso no bambote bano ba respect ba respectera bon ba warrior nazo pesa batu mboto ba respectera vie héritier respectera vie rambo frère respectera vie rambo muto azem poli na repese mbote te puis batune na kumisa bango te wangila na bi bango te. Merci beaucoup. Là c'était Djoubek amis téléspectateurs Artolobaka. Petit gars invité libre à cette décennie ba finga raté analyse na critique to ko ndima mais un jour écoute raté so bota d'émission avec Djoubek a fini tout ça analyse par rapport à makambo yando na biso camionnette mbola o alobiki ko felo mdela avec Johniko ba fundier na kamo plainte comme il y a deux personnes comme singa bon to za suite je crois le ndeko azela ba plena ça mara bango to ko yeba nka awa maintenant on na ba communicateur ba musicien botara ba entourage na bino bato bako tsa ba entourage parce que barambo et ça mabela musique à Congo puis bino boza tout to ba musicien botika ofinga ko teka musicien na mamalamu Congo za pour ça ba ingérité au semaine mabe refuta mabe au semaine malamu refuta malamu
de Banza London TV, tu peux même sur ton beauté, Bob Koko, merci, et puis Angélique Castello, et si vous avez ça, tu côté mon comme ça, mon coucou, monté, mais aimé concours. Allez, au revoir. De Banza London TV avec des Bruno original.